Bonjour, bonsoir, la famille, bana mama, babone à Noëlla TV, balanja Noëlla TV, bisika nyonso bozwami bambote na kumbo na Yesu, nzambe na lola bomba pe abatela biso, j'espère biso nyonso tokoti mbula ya sika elamu, nzambe na lola aleka kobomba pe apesa biso. Comme habitude, biso nyonso otozwaki te na 2023 tikete 2024 ezala ya biso mapamboli ezala ya esengo pona biso la famille. Bana mama analyse na biso ya lelo toko solola sur Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTuber. Oya koboya asala mokili na ye eza ya koboya te ya kokosa pe te eza ya solo. Tomonaki biso nyonso ana YouTuber ekitaki emataki. Karine alakisa kaka ndako ye alobaki pe ata i ata o te kaka ba fanatique kaka batia kaka ba photo ya ndako. Karine asomi ndako, Karine boye ekiti emati. Ba Congolais mususu ba o nyonso basala pe ba analyse ba telemelaki ya ko somba ndako na nini, eske aza na mbongo, eske aza na mukanda ekitaki emati. Comme habitude ka ndenge ezala kaka ke abota te aza na zemi te ya ko bota te. Matrice balongola etito yo komona Arieta en personne. Arieta azoko déranger YouTuber, Arieta azoko kanga ba analyse ebele, azoko kanga ba artiste ebele. To moni yango pe tondimi yango ba o baboya ki lelo bakobe lobarike mama ya Arieta moto balobaki azali mwana popi ya mwana na rate bébé imaginaire mais lelo bakoma kobenga mama ya Arieta po kosakana na nzambe to sakana na nzambe te. Tolali tolamuki tomoni susu o papa ya bana akomi koloba ke ayebisaka ngai te ke asomi ndaku ayebisaka ngai te. Bakoni mama batu mususu pe bafani balobi bakoni mama bakomi susu koloba susu soki ya solo azalaki ke alingaki mobali wana pourquoi pas alakisaki ye te ke azoko somba ndaku seke alingaka ye te. Bana mama tomonaki bolingo oyo ya Karine Mokonzi apesaki na papa ya bana na respect oyo apesaki na papa ya bana. Yango balobi ke bato baza na kingo bazo luka mayaka kolata ba o baza na mayaka bazo koluka kingo. En tout cas Karine azalaka mutu moko ya bolingo amipesaka penza soki esengeli ke kopesa bolingo amipesaki. Tomonaki biso nyonso ndenge azalaki na esengo ndenge abalaki ndenge asepelaki tomonaki feta monene ndenge esalamaki mais azalaki vrai mobali nde azalaki vrai te. Biso nyonso tomoni ndenge libale elekaki na ndenge baboti na ndenge bakendeli pe ndenge bakabwani tomoni yango kaka na kati ya YouTuber. Donc abalaki na kati ya YouTuber akabwani pe na kati ya YouTuber. Parce que balobaka ke eloko eleki tika na vie ezate soki ozo forcer eloko ezali ya yo te oya kokufa eloko wana ekotikala bandeko nanga bana mama. Mibali na biso ba Congolais bazalaka mitema mabe. C'est vrai ya mabe bazali ya malamu pe bazali. Bango bazalaka boye. Ye alingi a tromper mwasi malamu azana mwasi wana na kata ndako azoko tromper ye ezalaka elengi. Mais soki mwasi wana lobi ke non na lingi susu te kende bakokaka susu kindumba wana basalaka ngo susu te to comprendra te ezalaka phénomène ya nini. Or que azana mwasi na ye wana na ndako azosala n'importe quoi azozwa basi par-ci par-là. Kosimba susu te kende d'abord aza place moko na ye azoloba nakokende nakozwa mwasi kutu akoleka yo kutu oza te. Donc maloba nyonso wa mabe o nyonso ebimaka ebimaka wana toyebi biso nyonso. Siko ya kokende kuna makati susu akoyilinga susu basi yango abanda kozwa na kati ya ndako ya libala ezalaka susu te toyebi te ezalaka nini. Bandeko mais tomonaki yango Karine alingaki mobali na ye dans les vrais azalaki vrai azalaki faux te. Mais sikoyo totuna nano toloba nano na 1000 € oyo papa ya bana na ye apesaki ke o akende kozwa ndako soki ke Karine azongisaka mbongo wana te azwi yango ke akezwa ndako
ndenga yoki na minito ke Karine asombi ndako maison blanche eza wana alakisi yango pe azokolakisa eza na misala etikali moke azokota siko soki azwaki kaka 1000 euro wana mbele akobenga bato bafingaka Karine na kati ya réseaux sociaux ayebisi bango ke bomoni ndako wana asombi nga moto napesaki ye mbongo bomoni ke Karine aneti amiyebelaki avant yango aboyaki 1000 euro wana parce que mibali na biso bakongole bazalaka bongo bazalaka na ba chantage moko oko comprendre yango pete donc akoloba makambo akobota makambo ozomona ke oyo eza lokuta me ye azokomisa yango vrai en tout cas Karine eti amonaki yango musika yango azongisaka 1000 euro wana parce que déjà tozo komona ngo bakomi kopesa déjà Karine faute que aza mwasi ya mabe pourquoi alobaki na mobile na yete ke asomi ndako siko lelo bondimi yango ke Karine asomi ndako parce que nyonso Karine asalaka bolobaka ke non eza mabe eza ya solo te ya kosoma ndako na nini est-ce que ya aza na pema bomoni bino moko batie mama Denise na kati ya réseaux sociaux na miniature cela veut dire que elobi ebele ti elobi ebele. Donc, ozana mobali, ozana mwasi, bozalaka vrai. Mwasi azalaka prête, azalaka motema kofungola po alakisa oyo nyonso azanango, oyo nyonso azosala. Na mobali oyo pe azali vrai, oyo alingi pe na bolingo ya solo. C'est vrai baloba que mobali linga mwasi na yo, mwasi tosa mobali. Mais bozala pe ya vrai. Mais ce que oza vrai te, ofungola pe motema te kolakisa pe ba vérité na yo pete, ba o ba intime na yo te biloko na yo ozosala pe kolakisa ye te. C'est normal comme Karine azalaki pe prête ta kolakisa mobali o te po azalaki vrai te. Boko pe se faute pourquoi? Boko pe se faute te. Parce que mobali azalaki neti ayaki na vengeance tokolo babongo ou bien ayaki kaka ko po atante atala ye azandenge nini donc asalaka bakosa leka asimanzela akende mais soki azalaki mobali ya vrai mbele alinga kene na ba réseaux sociaux te kopesa ba makambo pona mwasi na ye ko ya koloba n'importe quoi quand même bakendaki musika te comme ye moko Karine alobi ke azalaki na ba frère abimisaki oyo akati na ye te alobaki te donc yango balobaka que zoba azwaka mayele epai ya moto wa mayele parce que ozotia liboko na kati ya poche ya zoba yebaki kotia une fois deux fois troisième fois zoba akozwa mayele. C'est ça Karine Mokonzi alekaki na mibali ya ebele asali badelure na ye tomonaki ezokita ezomata alelaki tomonaki ndenge mabando kotia ba voice ne na kati ya ba chaîne ya bato tobando yoka ngo nyonso wana bozeba te ke ezopesa ye mayele ezokomisa ye mur donc azokoma mayele. C'est Karine Mokonzi. C'est pour cela lelo bomoni que asali oya munene asali oya kokamisa batu parce que azwaki mayele ke non nazalaki zoba mais soki asalaki yango susu ndenge aza komi na bana boye mbele bino po bolingo bozala bata liboso bolobi Karine yango azalaka ka zoba yango azwaka mayele te nini yango pensa moto amemaka bolingo boye neti Karine bino bata liboso alinga tika libanda na bana alinga tika la ozokolela na bana place kolala ezate bino bata liboso bozo kofingeka ke azalaka clochard alaka libanda azana place kolala te bolinga bo bakisa ngo susu ya koleka niveau bomoni ke bopesi mayele en plus na koloba bato bapesi pe mayele koleka ezaka ka bino moko bata réseaux sociaux parce que bofingi na niveau moko nano tomona moto bafinga te lokola Karine Mokonzi azate nano tomona mwana o bafinga lokola areta na réseaux sociaux azate siko lelo bokomi koloba susu ke pona nini abombaki alobaki na mobile na ye te ke nazosoma ndako naza na ndako po ani abombaki te siko soki alobaki mobile oyo alinga beta ye nde na nsima na likosi ya mbala ya suka bino pe bato liboso baloba aza zoba atikali na bana na maboko bongo olie abomba alinga bomba secret eloko alobaki na mobali wana eza nini mobali atiki ye bongo azwi mpona kolakisa bino ke bopesaka moto mayele te
Pe moto azwaka mayele na nsima ya moto. C'est ça. Bozwaka exemple ya Karine Mokonzi na entourage na ye, en tout cas entourage oyo bazo soutenir Karine, en tout cas bo soutenir ye na bien, eza bien na oyo bosali ye. En tout cas félicitations, Nzambe apambola bino pe abatela bino na moto oyo bamonaki ye pamba, na moto bafingaki ye ke akoti kozwa ndako te na poto, akoti kozwa mukanda te parce que kosoma ndako bongo fo ozala na mukanda. Et alors siko bino balobaki ke Karine aza na mukanda te, ndako wana osoma ngo na nini? Nana ngo na poto oyo kozwa mukanda na ye atia ngo anje kaka pona moto oyo aye koyeba ye na réseaux sociaux ata aza star. Ata aza star ngo balobaka aza star. Ozwaka mukanda na yo otie anje, peut-être yo moko pe na vie osoma ndako te, mais osombela Karine po aza Karine, je pense pas. Pona kolakisa bino ke oyo bino bolobi eza Nzambe moto alobi te, ezali yo moto lobi, eza Nzambe te. Mabongisa Nzambe ezali ya yo te. En tout cas tozwa mayele biso basi, mwasi aza capable ya kosala pe nyonso na kati ya société, azali pe utile na kati ya société. Mwasi azalaka te ke eloko ezanga tina abandonné, batie kaka na azangi tina na kati ya société te. Mundele apesa biso nyonso, pouvoir, autorité. Yo mwasi oza pe na capable osala mosala, osala nyonso o mobala koko sala. Tosala ngo capable tozosala ngo ba oya bazoba nde bakoka kosala eloko moko te, azotalaka na maboka mobali, mobali amemela ye nyonso, abandela ye na savon, na mafuta, na mungwa, donc na nyonso. Ba wana basi ya bazoba, ba fainéant, baza basi ya bazoba, bango bazali ba handicap do bakotika la bongo kaka zo dépendre na maboko ya mobali. Na 21e siècle, o dépendre na mobali na maboka mobali. Lobake basi ba lokayo, mais soki ba lokayo te, téléma, prends ton lit et marche. Mais balobi peke mobali wana soki azo respect, boza bien na mobali na yo. Pourquoi pas bosala ba faire na bino ensemble na mobali? Boko sala na mobali o aza malamu, azali couvert, azali nyonso, azali blanc, azali nyonso, azo bimisa na miso mwasi na ye. Yo pe mwasi okangela mobali wana motema te, oko bimisa o ndambu yo ozozwa, bosali ba faire ensemble, bosali route ensemble. Mais oyo azali que azali tantôt plutôt azo kosaka azo n'importe quoi na libanda, azo abasi par-ci par-là, azo bomba ba cachette, azo sala n'importe quoi, azo soma banda kuno po zo yeba te yo pe obombi pe ko laxete. Ko laxete eza pe bongo. Pona ko lasa ke soko okuta na mwasi ya malamu vi na yo pe ebongi, mais soko okuta pe na mwasi ya mabe yeba pe vi na yo pe ebebi kompe mobali pe. Mwasi pe soko okuta na mobali ya mabe vi na ye pe ekobeba. Soka kutele pe na mwasi mobala malamu vine pe kubunga ndenge moko. Pona kolakisa ke Nzambe ayokelaka pe mwasi nanu moto liboso. Soki mwasi na mobali basengi na Nzambe, mwasi ayokaka plus d'abord kolela ya mwasi. Parce que mwasi azali être humain moko faible. Donc Nzambe ayokelaka ye facilement pe rapide. Prévane Nzambe asalaka biso na kote ya mobali. Alalisaki ye pongi, azwi kote wana asali biso basi. Siko biso basi toza mayele ya koleka mibali. Alors mobali oyo azwi mwasi ya mayele, yebaki vina ye ebongi, ezande bongo. Donc, Karine asali eloka mabete alingaki mobali. Mobali nde azalaki vrai te alingaka yete. Boko pesa ye faute moko te asalaki mabete. Soki ka alakisaki ye sikoyo, elinge sala nini? Alinga pesa ye mbongo wana po akima na mbongo wana kakena chukolela na bana libanda? Non. Asali eloka mabete, au contraire, asali eloko moko ya malamu po a protéger bana oye atikeli Karine, aboko la bana baza na esika ya bien. Po bana wana lobi pe soki bazui, babali, bakoluka kaka nani papa na bango. Mais l'essentiel, azala na vie ya bien,
azo bokola bana ye bake na sima nanga bana nanga bazo luka ya kolia te bazo luka place ya kolala te et surtout na poto eloko ya liboso ata ozangi ya kolia mais place ya kotia mutu kozanga ngo te na poto place ya kotia mutu kozanga ngo te Karine asali eloko ya mabe te asali eloko ya malamu abomba bana wana ndako na bango moko eza ndako ya kofutela te ke mokolo ndako aye aye kokuta na mire barieta balongoli bapapier na mire na ndako bapakoli banani babiki na mire mokolo ndako alobi nazobimisa bino avant bobima botu kotia peinture wana botia papier peint wana te eza ndako na bango moko soki batie papier batie biki mama na bango ye moko kosomba peinture batie pona kolakisa ke na poto ndako na yo moko eza bien oza à l'aise muta oya kotuna yo azate ke mire boye bebi pona nini azate na poto tozali ba mama lupango ba propriétaire toyebi ndenge ezali ata bana yo moko batie babiki balongoli ba papier peint mais du fait que biso tozali bato a propre na kolinga pe bongo te ke bana batia biki wana na mire na fandi na tali bango bana balongoli papier peint non jamais ekoleka te na biso bata propre jamais pe bana biso basalaka ngo te po bana déjà dès le de bas âge faut kolakisa bango déjà que biki na mire kotia te papier na mire kolongola te basalaka ngo pete donc eza avantage makasi pona bana ya papa na biso atiki na maboko ya Karine eza avantage makasi siko bino bozoloba bino bolobaki peke asoma ndako te lelo bokomi susu ba donner des leçons epa ya Karine ke oabombaki aza mwasi ya mabe alakisaki mobali te en tout cas place bozali soni ezala na kati na bino parce que bino bata liboso bolobaki aza na ndako te azali clochard bino pe bata liboso bolobi ke abombaki toyebi te biso ba congolais tolukaka nini pe tolobaka nini to comprenaka te en tout cas nzambe a visité bino na ndenge bobalukaka tanto bolobi oui tanto bolobaka non tanto bolingi mutu wana tanto bolingi ete nzambe a visité bino nyonso parce que na kombo ya mutu na ndenge ya mabe botanga yango kaka pamba te ezalaka lisumu et en plus tokomi na 2024 to changer biso nyonso en tout cas la famille tozokoma na suka ya video na biso nyonso tokozwa video na biso to like to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien pe ba commentaire na biso pe ezala elamu tozomona bato ebele bazokofinga na ba commentaire bokeni koluka musala bozela na yebisa yo mutu okomaka ba commentaire wa mabe wana ezanga tina na réseaux sociaux nga Noël to yaka na biso kaka tika to lubaka boto lubaka boye kaka pona kosala ka ba distraction na biso kaka to nazali na CDI donc contrat indéterminé banda naliaka na réseaux sociaux te yo muto ya kokoma bikoma ba commentaire na yo kende musala ke bofanaka na YouTube wana pona information ko yebisa yo ke na salaka naza na contrat ya libela naza na ndako na somba naza na permis banda na kumbaka en plus mutuka ya sika ya 00 ngai moko na kata ba sachet pona peso information po oyeba yo muto pesaka ba commentaire na yo ala kon o ezanga tina po oyeba na rulaka naza na musala ya bien naza na contrat naza pena bandako na Congo parce que bato babombani muta bombani balobi aleki na mayele musika aleki toyaka na biso kaka toza ba congolais to sololaka ensemble bomonaka mutu nyonso te kaka soki bomoni awa kaka aza pamaka yo kolakisa vie na ye awa te tozalaka ya kobombama mutu na mutu azo batama biso nyonso otia miso na biso na mboka na biso na Congo tozosala ya minene na Congo
yo yaka na ba commentaire na la con zalaka na ba commentaire wana parce que sans yo pesa commentaire pesa mabe mais fanda kana commentaire mais yeba ke information musala efanda ndako kusomba ezali na rulaka mutuka ya sika nga moko na kati ba papier na kati nga moko permis na zwa tongo ya tongo salaire ya très bien ya bien fanda musala ya très bien olali olamuki oyebi ke musala ezali pour information na otika bino merci bino bata ba commentaire mabe nzambe na lola alingisa bino tokoya kotanda ba vie na biso pe nyonso awa te ya privé eza ya privé awa ezalaka ya privé te merci na zotika bino bye bye.